Ngapa makambo basala na Nzambe. Na baka Bible ne touchez pas mes oins. OK. Tiki la ngonza mais pasteur de Nilesi. Nzamba sungai. Nzamba sungai makasi. Po akangai. Bon. Tant aux autres ma chère, on peut s'appeler Nzamba on peut valeur. Très bien. Na niveau azali. Basala na Nzambe ba jeter. Bon Nzamba sungai de ba interpeller akenan asamba. Na ba popo nyoso alobi Marie Misamba sa kufa. Akeno samba tolba nyake samba. Nyake samba. Nyake samba. Mais parce que papa on dirait tout va déranger Guérit parce que Rita habité ya zangana de côté. Oui, oui. Akeno samba nan. Mwana na ri abnenga bali asal mabe. Faza ndumba. Notaka abali bobani ko larguer babilongo et démoraliser akeli ba. Na habité en tout cas vraiment ngaso na kufi sali mwana ngane wana ngana olamukana ngai. Mwana ya muninga bozolinga ba condamné. Mwana ya muninga bozolinga makamna ebeba. Yeba yo posa na bala. Et puis ba tenir compte âge te Kofia déjà avant qu'on m'a donné ba troisième âge. Est-ce que 65 ans. A ko supporter prison. C'est ça. A ko katé. Dans toto luka kimia et loko eza ya koleka ennemi ya congolais les congolais. Ya taka kimia sika baleki baza. Ya Laurence Kokoyo mtopesa bokechu mutu makasi. Bokechu le temps leka osa les missions otanga komba kofi. Okokenda académie te. Potai o eza taina otenga na ebitaina obanda ba rumbuzo na Kishasa na ebitaina. Ponga na camarade ya Sambo. Na lutamwana Sambo na lutamwana katika cheche azala Belgique. Mende batu baolo baki a cité kombo ya JB Mpiana. Na bakatu wana ko citer déjà comme besoin quoi ko tia mutu charge ko incriminer mutu est-ce que Kofi a ko citer comme ba jibe piana na mwana na soas nene batuna ki uta wapi abandi ko relater kina uta orchestre ko yana orchestre na abut alobi ka uta pa jibe chanter ces onati pa on monte à mipo on tale on monte à mipo na kupelwa hapo Shabbat usaibu na munza mipo Masemeki. OK. Singa famille mbaka ekata na ate. Très bien. Tant qu'on fit aux zaka na ba réserve tant le makam. Il faut pas se laisser emporter par la colère parce que nous sommes en colère et puis bolamu egangaka. Bolamu penda egangaka e beta ngoma. So bolamu te de erotam susu. Mais bolamu ezo dominer mabe oya salanga. Bolamu ezo dominer mabe oyo ye asala yo ngape pa na bolamu ezo dominer mabe onga na sala tobi ke no te to longola makamno so mabe to kinisiko na bolamu voilà et bon point ni otale bolamu fali pour pater toki ke Kofi Olomide bazaki même avion na fali poupa mais fali poupa apesi Kofi Olomide mbotete abeti ye kara selon ce qui a été dit ndakisa to monaki pe bande kona biso ba sengande balondo bataki libanda na aéroport to monaki bango to monaki mususu pe bazalaki wana pour ne citer que 50 que Kofi bazaki avion mona fali abeti Kofi kara L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes. Bienvenue sur Africa Lingui Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne d'information où vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, avec un grand plaisir, je vous dis bonjour et bonsoir. Tout dépendra de l'ère à laquelle vous allez capter nos antennes un peu de partout dans le monde entier où vous nous suivez. Je sais que vous êtes en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie et aussi en Afrique. C'est avec un grand plaisir de savoir que vous nous captez partout, de là où je viens de citer. Aussi un grand plaisir de savoir que vous commentez nos émissions, vous partagez nos émissions, vous likez nos émissions. Ça nous motive de bien vouloir travailler au Four au Moulin pour vous faire aussi plaisir d'un côté positif. Alors ensemble avec Manick de John, sur ces beaux plateaux, on va essayer de parler, d'analyser certaines faits et certaines actualités. Nous le savons que sa réconciliation à Kisinjora, tout le monde a problème comme il est Koffi Olomide, Bablo rebelle belé Oezali, tout le monde a un peu Solango. Encore une fois de plus, c'est avec Manick dans ces beaux plateaux sur Africa Télévision, la magie de l'information. Rapidement, avant de commencer mon émission, j'ai dit un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scottiers, aussi à toutes ces personnes qui nous soutiennent de partout dans le monde entier. Rapidement, nous allons commencer comme ça. À Karine Manessa British, un grand merci à toi, Exikessa et puis Vicky Kessa Nassissé, dans le cas des États-Unis, plus précisément dans le cas de Dallas Soana, Gloria Mali à Motema, Docteur Pierrette, enfant femme Coco, Napession Botebele, 11 Nathanaël, puis Norphelina N Award Style. Rapidement, avant de vous présenter mon invité, tout ceux qui sabon na Kotal Sabino, Topeko Sengana Bino Tokin de Bissonus na Salafood des alliés entreprises événementielles au Ebimisi qui sont situés na Katia Paris. Na Katia Salafood tout ça la pub livraison il y a repas il y a bio. Ce que continue Instagram la biso ça dit commande na yo via Instagram la biso to via adresse mail la biso salafood www.salafood@gmail.com aux amobima au monde na réalité il y a kitoko to zape na service traiteur service protocolaire quand Katia Salafood wana tout ça la musala kitoko. Si vous voulez organiser vos fêtes, vos manifestations, vos réunions, vos anniversaires en tout cas, contactez-nous à travers Salafood, vous ne serez surtout pas d'ici. Ensemble avec Manick de John, Tobé Tamasolo, rapidement avec l'aide de rechanter ça derrière la caméra, tout Yambelabino Manick de John. Bonjour Manick. Bonjour. Bonjour Manick. Bonjour Akangai. Bonne santé. Santé, ça va par la grâce de Dieu. C'est pourquoi avant de commencer, je dis toujours merci à mon Dieu. Tout ce qui ne te confesse pas comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, je les mets hors d'état de nuire. Que mon émotion soit contrôlée par le Saint-Esprit. Je salue mon pasteur Papa Alphonse et tous les gens et les assistants de l'église Sion à Kimbondo. Okay. Pour dire bonjour, je te dis d'abord bonjour. Merci beaucoup, Manick. Bonjour à Goretti, le voisin Mami. Le mami de moi. Le chemin le pèse pour les Kardashian de Bruxelles. Dans un bâtiment qu'il faut boire comme papa. Donc, Julia Kibazo là, mais bateau bazaba grand frère ou Leli Manick pour la nautique arabiso et ça Tony Moudianga les piliers. Les protecteurs, Lalou, chez Bienvenue, Colo Exotique, boutique Nala Louvière, Yves Deyanga, coiffure ya solo. Donc, Junior Mafia, les kings de la Louvière, pire petit à Viennaye. Donc, Nengzana, Tom Ituni, mais Balobi les beaux garçons, les blancs, mon frère, que j'aime beaucoup. Je salue chez Djonga 700 tabana 3 coins à Tolia. Maintenant, Swamba a produit. Balio Maseyo Moko. Tout le monde a bien produit Melna Swamba. Sur l'émission, on va contacter numéro mo ça va plus 33 64 11 33 879. Okay. Plus 33 64 11 33 879. Maintenant swamba aux 8 crème wana mais ça maintenant swamba ya kolongola ba cancer na maintenant swamba o ya crème ya homme. Crème wana ezali produit wana eza basali yango na banzete. OK. Pona mabala mingi ezokufa. Mon bal est au cocaté. Il y a sa force. Tant on massé, ils ont sa force et puis ils ont vimbi sa péni. Donc il y a mon retard de na bic, ton ana marqueur. Si on a rien comme un marqueur, ton ana comme un moulanga. Mais ce kaka yo, on masse.
Bien sûr. Asola bien ma casse. Très bien. Gisenovic balbi a tous en aposto le quoi ngando. On va aux aposto et aposto. Donc tous awana chérie la parisienne wana kaka na. Donc à 109 au Kitty au Mona Ruth la parisienne babi abiso kabelo na Nicole kabelo abiso kabelo. Et plus 55 et quoi yao balobi la reine Bita Morena, hein, la reine de Brésil. Merci na babone sur ya Africa TV na confiance et na bolingo bozanango ponanga pe na babone nyonso ya Tokos ba petit ya Tokos Cynthia Lydie Malou Perle Noire balobi yé moko le chef de l'équipe C4 bakisela elikolo Lidobi plein d'amour, lui il aime l'amour. Voilà. Merci beaucoup Maniké. Rapidement, s'il faut commencer avec les questions, tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Yomoko, nous santé comment? Marmozo, les cas comment? Santé ça bien en Nzambe. Ok. Très bien. La vie a plein de combats, la vie a plein d'obstacles. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Il a tout combattu, il a fini l'œuvre. Nous sommes là seulement pour contempler la victoire, mais tellement diable andimaka te balonga azakako pour combattre kaka. En tout cas, je dis la personne condoléances nanga na yon katuko a uchoku fait la tante na ye enterrement ezalelo donc ma condoléances na famille katuko mo. Voilà, quartier Ngwakape rapidement on a signalé qu'il était autour bongisa moko ya biso lida coupé ça en tout cas sala qui accident ils ala qui mort mongo boy ils a qui trop difficile à supporter parce que il y a qui direct bato baibika qui était non qui ambiance ça qui fêter anniversaire. Mais là, causons en aïe à Koufi. Donc, mes sincères condoléances. Fêter anniversaire après quoi? C'est à qui anniversaire Yamoto? Attends, à Zongi à Koufi. Ya Koufi. Ah, Nzambe. Il y a un collègue qui a mukeza habitude. Habitude. Et ça m'a Nzambe. Et on a passé par Nzambe nion sur école du savoir. Mbote na bino. Nzamba battre. Nos couple à Toms. Pausana Brazzaville qui représentait album na mon psaume. Yoshua Mashia. Yoshua Mashia balobi Emmanuel Pezawana. Okay. Balobi Emmanuel donc il est là avec nous quand on est là lui il est là ndenga zabwe abi eskami balimisa to basangani ngana zawana depuis tous na plateau boy azana biso donc couple mbumba ba représenter album Somme boya to komisa Nzambe na Brazzaville et ça bien. Voilà, merci beaucoup Maniké to kota directement na dossier il y a Dingona biso prophète de la nation Denis Lessi to moni basala ki interpellation na niveau ya parquet ya grande instance to koyebate les kamango zanini parce que to occupé Denis Lessi to mona rabalobi akoti ba vie privée batu ko loba mambu ya mwana Marie Misamu koto l'apôtre Paul Mutombo koto yo Sonika Futa babilo kana nyo surtout okoloba nini mwana mambo parce que batu belé balobi par rapport ya Denis Lessi et puis enfin ba interpeller ngapa makamba basana Nzambe na baka Bible ne touchez pas à mes oins. OK. Tikela ngonza mais pasteur Denis Lessi Nzamba sungaye makasi po akangai bon tant aux hôtels ma chère au peut s'appeler Nzamba on peut valeur très bien na niveau à salé basa na Nzambe ba jeter bon Nzamba sungaye de ba interpeller a kenano a samba na ba poponyo so alubi Marie Misamu sa kufa pourquoi ba tika amne vanda kimiate mwana na rit abnenga bali asal mabe faza ndumba notaka abali bobani ko larguer babilo mo et démoraliser à quel ba na ebité en tout cas vraiment ngaso na kufi sali mwana ngane wana ngana olamukala ngai ngala ki panvita na olamukala ngai so kufi ba sali mwana ndinga na olamuka po ata yo moko makambiso to sala eza mamba bana te mais comment omelenga na sali kambo bengi bobozui bo critiquer prince bokangela prince motema ote mama na ebwe to sala ebwe te eza bien te mama eza mwana te botika ba comportement eza mabe ta Denis Lessi siko aki no samba to lobani aki osamba mais parce que pe ba papa on dirait to ba déranger Giri parce que Rita habité ya zanga de côté mais oui aki no samba nan. Et bon, on se comme on a prophète Joël Francis tantôt na vidéo à Sala qui n'a habité ceux qui aux qui t'a rotal en haut na cher à la fashion
neti Fally Ipupa tomoni akatiline tomoni azobi na badanse ba bien que nzembo zaki ya nzambe ba vidéo modèle wana est-ce que ça crédible pour na mosala nzambe côté le manager ou ça mobile modèle wana bon au moins bato mosusu baoyebeli na koma nzambe mibaza na baona bo nzambe te ok bayepe wana basemoke mpe kaka na biso bana na nzambe konga mpe naloba na mwana na nzambe basemoke na biso bana na nzambe me nzambe na biso azala na kanda makasi mpo akitisa moto liboso baprofete ya bana nzambe wana akitisa moto epuis akabola mai na katikati mpona olakisa baegyptien ke nga na nzambe alors ntango ozosala bagene na nzambe sodome gomore ezika bino mo boyeba. Voilà, merci beaucoup Maniké. Je pense que là déjà ça commencerait bien. Bateau Barouta na biso banda ko ba ko là. Comme on a déjà Maniké na plateau auto la dossier rapidement. Il y a Héritier Watanabe qui va défier le Fikine. C'est 26 décembre habillé par Kiobeta mutu na Fikine. À ça la plein. Tout est au monde Fally Ipupa beti Fikine. Héritier Pabi atie mutu, yé pas beta Fikine. Ah leader. Très bien. Alors qu'est-ce alors pesa ba marque X na bato balongwaka o babandaka na apesi bato nso babandane wata obosani prince te bokena ngola bino mbali bobeta nini Atlantique ye pazala kanisa it Prince pas en marque X e bongo siko bapesi bato Prince en orchestre te man mais bato musu balongwa pe orchestre bapesi bango ah oui abi apesi bato babandana quand même tout ça ka wana pesi abeti foe abeti foe abeti foe atretenga neti nga tenzo kalela yonde marque depose nanga anae original ezanga pirate ezayo bolingo nanga tu vois donc na lobi kaka bato o bazaki te bapesi bango so pa ko kanisa pesi na ye pour yepe akendaka na ye tourner ya album na ye. Ok, est-ce que vous assirez tout le Maniké, vous assirez qu'il y a encore défier Fally parce que wana ils ont le droit de défier Fally. Pour ceux qui s'imbitent, Fally vous a toujours la domination. D'être le bas de Nile que place il fallait tiens encore le poya, il faut le kaba clé de livrage, il faut le kaba bleu belé et tout. Est-ce que wata ko tondi sa fikine plein bien que mi-ange mi-démon ils ont ça la cité c'est non. Mais tango à beta Atlantique wa sala plein. Très bien. Pour nani te fikine. Fikine ya nzunga ma famille te. Fikine ya fikine. Ngana opese chance à tondi ça. Très bien. Tu as besoin de musique qui est liboso. Tu as besoin de plein salama. Tu as besoin de makambo ebele. Ta moto na yambo, ta makambo osa. Et à normalité. Ba watu abeta ta ba fikine, ba batala ngwa ta na ba phone na bango na YouTube, batala ngwa na ba Instagram na bango, ba mona ke. Ba monsieur congolais musique ezali tozo beta yango mais ba il y a deux bâtons dans le roue, ba to so linga. Na ebi le côté ba ba linga te, na ebité. Et puis ba tongo na ba musicien. Tout nangani. Laurent Sokoko musicien. Laurent Sokoko pe musicien. Ko fa ici yango. Ayemba. Ayemba aeshua. Parce que à côté na combat, il y a qu'on détruire ba musicien. Ba musicien pour y à ça succès. Wana Laurent Sokoko. Laurent Sokoko musicien c'est un accent. Chers mes internautes, Babiloro yo tokoye baté eza très compliqué. Lelo toyo ki Laurent Sokoko azaki musicien. Wana voice batindelio. Sokoko musicien. Sokoko musicien. Waouh. Oh yo ça. Zela, yo sabino voice Laurent Sokoko. Ya Laurent Sokoko. Ya taka kimi eska baleki bazam. Ya Laurent Sokoko yo mtopesa bokechu mutu makasi. Bokechu le temps on leka, on sa l'émission, autant à combat kofi. Oko kenda académie te. Potai o eza tai na o tenga na ebitai na o banda ba rumbuzo na kishasa na ebitai na o. Ponga na camarade ya Sambo. Na lutambo na Sambo, na lutambo na katika cheche azala Belgique. Sambo wana mwasi ya bokechu. O bokechu abuma. Akote na Sambo, Sambo soto changula ye apesi mbongo po hôtel misa miziki na o. Sambo ye wana pa kufa. Musique no lala. Musicien zanga succès, musicien jaloux. Tika kofi kimia. Mopao, auzaka mopao. Lelo mopao, lobi mopao. Libela mopao. Ikone na biso moko ka ye wana to tikala na ye.
baekole nyonso bakenda totikala na yeye wana tika mopa okimia le temps osala bemission ofingaka kofi luka olia dieta olia biloko ya dieta luka solution libumu na ozolukola solution te vie oya olala bolamuki te lukela libumu na solution luka oliaka biloko ya dieta biloko ya mungwa te ya sukali ebele te mafuta ebele te luka solution libumu na yo ki otelema na émission olobaka komba kofi tika kofi kimia kofi mutu apekisaki ozanga succès katano wana toko ilistrango bakolanda yango soki to ilistrango opesa biso voice oyo to ilistrango donc opesa biso voice oyo to ilistrango rapidement toko taper na dossier ya Koffi Olomide Manike rencontre Koffi kokene Paris biso tout oyeba ki ezaki pour na concert ya You Arena concert eza annulé après tout le monde a dossier bimi ya ba danseuse qui a violé la danseuse Koffi et tout dossier wana et la mukaki na ebité avant to kota na profondeur ya makambo wana mais quand on kopese là maman tout le monde là naki ya ba nono ba diamant to yo mona susu bimi susu ya Benedict non ba diamant ko ngana lo ba no te no ba na zo répéter moi c'est Babia OK makango Babia non ba diamant moi c'est Somono non ba diamant na ebité eloko ni olingi na coupe na yo wana likama bana 2001 bo resirte nzamba ola sabino ke bo motea mabe na ba diamo banola na wenza mola ba mesa wana apoke paraja tant somo na paraja memio na quartier latin yaya tika soki Koffi asa condamné boko gagner nini même ba combattant ba maman tant bino bozo tika ndako na yo OK ko marcher pour na combattre un congolais yo mo congolais kimbango alata kiliputa zaka PDT botika biloko wana congolais mutema mabe bana bakoya kozika wana ndako gaz efungwami OK makamoko ezali kutu na tina teza na vérité te boaka na posa bo détruire mutu moko bokine koloba Koffi boye Koffi aza musicien à part musique Koffi eboselo mususte à part musique a commerçant te et le côté à salaka cop ne musique cop ya batebele eza musique ngana na ba musicien ndenge eza wana tant bino bolinga tokene kozoma ele pa mundele te to beta sikoyo lo balanga Shadrach ba prince ba beta te vraiment et puis aussi comme si drapeau congolais le kola mbetu tra otandaka na mbetu na yo konyatango konyata ozonyata ba ancêtre na biso moto na yambo bokicho premier ozo sala lelo ofutango lobi oyo sala lelo ofutango lobi mais na dossier yango toyoki makambo bimi ebele na kati sous prétexte que Koffi Olomide a cité le nom de JB Mpiana qui est mutu abanda makambo wana ya koviolaka ba danseuse les pas JB danseuse wana Benedict on dirait ou te pas JB mutu abanda ko violer liboso JB Mpiana qui après aye donc Benedict wana pas zakuna kasi Benedict wana ndi mutu soki dossier yango la muki pona est-ce que tant bayaka ki danseuse bayaka ba vierge yango ande question babi bazwaka mineur et tout soise obota mwana kufa moi so abota déjà osobozi déjà atako mwana kufa mobota déjà sikoyo séquestration ezali obabombi mutu quelque part bazo konyokola ti bat bayoli bon ça biloko eza involontaire mais bino mutu o séquestrer bino bo fta na combien de voyages bino de ko mundele fois kanga bino po bokima boyaka musala bokimi bobebisi crédibilité ya Koffi Olomide lelo bat nyonso bazolo bakero bat ba mise bakotsa bangulu bon siko bino ba frère ngulu bokimi bokyo funda su mutu tala bokyo funda su mutu oya memi bino aboke na bozongaka yo bazo séquestrer yo na mutu ngo okena epoto ozongi na okena famille na yo obeti pe lisolo te nzambe nanga 8000 km ya musika ba témoin biso yeyo Manike pe témoin ngape na témoin na ba keno bazo kosa bazokosa parce que quoi attendez ça wana baya ngape na ngakutu soko séquestrer na funde pa munde te na yo funda ndako na biso neto ke na voyage ni wana ane ko betanga ana sanga ana famille nga réagir bit ya bozo mbongo wana abi abandozo kolala bango excusez-moi pour le terme bazaki mineur bango ba mineur
na mouvement pour na luka moi quoi manger yo mina otiki ndako na bino bazolesa yo oye ko bina omibengi minere nana ngwa ya quartier la tena ngwa ya minere non oya déjà toboka pour fazer ayaka déjà toboka potango la libanda nana otika otoboka déjà ya otoboka eloko nini balingi soki kofi na age na yeso akoti prison e bomaye ba ogane nini ba mama ngana olinga bino bolongwa na makambo wana bolongwa omoni oboti bana na yo olinga eloko yo linga basala bana eloko na linga basala Jonathan te Jonathan na linga basala ngwe pana hote très bien mwana ya muninga bozo linga ba condamner mwana ya muninga bozo linga makamna ebeba yeba yo posa na bana et puis ba tenir compte à âge tel qu'on fait déjà avant qu'on m'a donné ba troisième âge est-ce que 65 ans a ko supporter prison c'est ça a ko kate donc toto luka kimia eloko eza ya koleka ennemi ya congolais eza congolais eloko ya passe yango wana ennemi ya congolais eza congolais mais nde bato balo baki a cité kombo ya JB Mpiana na makati wana ko cité déjà kombo za kwa kucha mutu charge ko incriminer mutu est-ce que Kofi a ko cité kombo ya JB Mpiana na mwana na swaz nende batuna kie uta wapi abandi ko relater kina uta orchestre boy yanani orchestre boy na alobi ki aute pa JB est-ce que Kofi otanga kombo ya JB na de bana 2001 atanga otanga ole poni aluka se sauver yona yet Kofi aye ujuna bofunde ala na ndako na ye ukisabino no sonité aye pe sokishasa boki sonité abeta pe concert dimanche to ke obina okete to zala kuna batindika na bomba tout to mais énormément excusez-moi je suis un tout petit peu malade énormément to déplora qui arrivé à Kofi Olomide na aéroport to qui Kofi Olomide bazaki même avion na Fally Ipupa mais Fally Ipupa apesi Kofi Olomide mbotete abetiye kara selon ce qui a été dit ndakisa to mona gipe bande kona biso basengande balondo bataki libanda na aéroport to mona gibango to mona ki mususu pe bazalaki wana pour ne citer que 50 que Kofi bazaki avion mona Fally abeti Kofi kara na ibite maniki okolo banine loko wana papa za papa loko na mona kite ya pasi très bien ngelo na moni te akanga ipona répondre ya pasi la kinoiserie les kinois parle trop bon ngaza kite na avion en tout cas vous excusez nga vraiment bana poto ba youtuber mwana répondre bino exact oyo répondre za ya solo ndo kaneza na lokuta kompo congolais aibi ko beta akobota makambo ko abana tamsunde bakitaki wana fallait kendia na Kofi pa kendia na ba bio fata kana fe ba beta na ikara boyebite image ezate eloko ezate mais c'est ça que à mon aki na avion abeti ikara quand même ngesa bien te toloba bon wana makama papa na mwana babeta na kara te c'est na ba karate on babeta na kara babeta na Dakar depuis kala na bi yo makama papa na mwana pe on babeta na peka babeta ni pe kara ok so neti neto yo ka banungu ba rimer ke ba yo kana te par rapport ya ba audio pe ande on a biso Chiba et Bima nani fiston coloqué et Bimaka que sous prétexte que bazo s'est comploté basil sa Kofi Olomide ba ruiner Kofi Olomide et puis comment on a sous un avion ko beta e kara basil sa Kofi awaninga makama Fally na Kofi na linga oloba omi te po Fally bloquer biso ko bloquer liboso na ken pona makambo wana to lingi to za na bolingo cultivons l'amour mais lelo yo comme lo bela Fally na positivité manike comme banga to comme luka réconciliation ngana comprendre te réconciliation bozo bono luka réconciliation ani Fally nzambe te oh ngana banga aka nzambe na respecta mutu na banga aka nzambe azopesa nga pema shara nga nzambe azwinga musika eza pona banga mutu ya pasi na respecte yo mais pona banga yo
Peut-être que tu te dis que vous avez un warrior nebelé, bando soutenir yo, et on se déconaki, au conseil pardon, au salanini et tout, voilà. Ndenge zawana, nandenga mabete na chaîne nanga. Ateza muke, e matamale maleme. Ba balinganga te, nazana bino bolinganga. Très bien. Na osenga réconciliation, na okabona ni pona lobaki ezaika la vérité. Oh, bah, c'est la vérité. Même batumsu bazo qu'on a ba ongle ba manque respect. Tu es bien au maniqué bi somba. Bazwa na bango. Bazwa na bango. Bazwa na bango. Et bazwa na bino. Bo finga, bo sani. Mais bo quand c'était na obondela, boy. Mutu soka pesi yote. Na état normal na obonde nda opeso. Ah. Mais moi bengi ngo biso zo luka réconciliation en tout cas sambo pour fallait na posa noter puis azala jamais na posa na. Problème intérieur bisa épée. Ngape na ebisio suzo kansa na luka réconciliation au sambo na ponga na kananga semba te so na pesi mukongo na pesi mukongo. So na lobeli en tant que musicien. C'est tout. Baza kimia entre bango kuna. Mais qu'à se défendre dans cas de Bordeaux. Babi batumsu babinyango réconciliation défendre bien que tu défendais tous les Congolais mais plus particulièrement le dossier était celui de Fali pour pas maniquer. De Bordeaux finga wa musicien congolais. OK, mais bané la Fali. Ah, mais finga wa ba musicien. Na défendre ba musicien. Na défendre drapeau. Au défendre Falité. Na aza musicien. OK. Na défendre na drapeau. Très bien. Na kata ba musicien na faire ça. Na kata ba musicien wana. Sam Chinto Azali. Très bien. Soleil Wang Azali. Très bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup Maniké, to avancé. Aujourd'hui, les lots battent belé, bamoni réalité oyo et comme la qui ne qu'on a vu ce Koffi Olomide na aéroport. Tout le monde bat baye rejoyer ebelé. Tout le monde qui peut ba bureau Fali, bayaki ebelé, il y a ebelé. Ce que babilo qu'on a battu balobi que siko na kati Koffi a dominé Fali. Fali mais Fali mo ka betie kara. Fali pa yaki na Air France. Baye même avion a Bétier Kara mais ba bureau na baye ba bureau baye ko zoyer baye ko zo Fali ba beti pe Koffi Kara ba beti pe Kara po sinda zala ki pe wana oh tu kina ba problème te docteur baka vérité o izala ki yango ayaki ko zo patron na ayaki ko zo patron na ba tu pe ayaki ko zo pe Fali ba laki njo rappel na business momba bakene ko zo pe quadre ba laki soyez les bienvenus na mboka ata ba betani karita liote talinga te merci ndeboye merci quadre ndenge nzamba bateli oye en bonne santé merci Maniké on ta commentaire non chaque commentaire te autant nos commentaires te non chatte. Voilà, merci beaucoup, toi avancé. Est-ce vrai que les leaders des artistes, nos leaders musiciens congolais, d'abord qu'est-ce que parce que aux acquis, moi aussi, il y a musiciens aussi. L'orchestre il y a des musiciens, tout bien un leader, tout ça n'est pas Koffi qui ça, Fali Poupa, Ferrego là, Ranson, Jimmy Piana. Est-ce que bango, bimakana danseuse na bango involontairement, to ba viola ka ba danseuse na bango. To moni koto on de ko sandra li na zolo ba kiteno, ba musicien ba viola bango te, bango de ba viola ba musicien parce que ba poussa ba musicien ba bimana bango. Mais soko lastique qui coupe kaka couper avant. Chanter ces hommes là tu coupe avant. On vous a mis pour. On t'a on vous a mis pour. Na couper no avant. Chanter pour ça il na vous a mis pour. Na couper na ya na olukani. Oluka ba bimana. Alors siko. Tama pour le ba viola que. Voilà après le ba viola que. Excité mutu. Ah, au séduire. Après le ba viola que. Ah. Viol photo qui est en combo. Et l'on a viol. Tout le qui est en combo, mon sous. Viol photo qui est en combo. Mon sous, et l'on a viol. Et l'on a viol. Et l'on a viol. Moto a yé ngandi na yakabou na ina fukelengitive na ti pantalon na normal. Je suis normal. Normal. Non, c'est dur pourquoi. Danger. Mais so na zo na bilo comme ils en ont bien na moi na. Très bien. Alors, so ki na na mbeto. Buzoba. Dans tout le bac de danser ça te so ke na mbeto c'est que ngai mutna bendi yo. Buzoba ezate o yo kama mbeto buzoba.
Mais quand même, vous Maman bête à Bouzoba, maman lengi. Maman bête à Bouzoba. Maman bête à Bouzoba, et qui peut acheter. Et t'as qu'à que non, pour son éminé à te violent d'été. Pour pas participer à viola. Violent d'été. Yo mutu amo bali bo telemi bo chama size mo sa boti. Yo so ba OK Bouzoba. Mais tout le ba bazola be sa Bouzoba. Tout le ba pe que ba danseuse ba viola Koffi Olomide. Ben ouais. Donc Koffi a balu sa plainte. Kamboyo. Ezole kana poto ya ba danseuse wana. Nzambe na likolo ndayebi ndene kende. Nzamba yebi. Que via tata wana baolinga wa détruire ngo et puis baso yebi loko nyonso akufana ndako ezanga ko kanu kwa bokasa esimbate. Kisinjora leader. Voilà, tout côté directement dans le dossier à Kisinjora. Si côté moni bosali vraie réconciliation entre yo na Kisinjora, leader américain que je salue déjà. Tout le monde bo pesani bisous tête à tête. Bo s'embrassane réconciliation Kisinjora yambi mwasi na bango babilo wana nyo surtout okolo banini. Bon, on ça bien. Il m'a fait beaucoup, elle m'a fait beaucoup manquer. En homme, on a dit que tellement il est le maître de temps et des circonstances. À ça, tout ça sous. Et on a mis chaki on a fait. À toi, il y a un problème en jour en déni. Quoi, on a monté pour nous le battre. Très bien. Ah tata bananga amemanga na poto internet ngana komi awa yekisinjo ngana komi ala kongol ba yimbali mabe ba mundela pc 100 mètres na mo finga mabe. Voilà, mais si quoi lelo tout retenir ni la réconciliation on a Kisinjora parce que s'il faut dire la vérité maniké yona Kisinjora vous avez trop des acharnements bofinga na mabe bolobana ba mabe koto ya lobi mwana na ba ko pasola na âge 14 ans maman na bota na 14 ans koto yokuno lobi ateka ka soki pe nini aza lesbienne et tout ça là machin ce qu'on a réconciliation na binoté to retenir ni maniké bon retenir que non il faut respecter basemeki. OK, singa famille limbaka ekata na ate très bien tant qu'on vit aux aka na ba réserve tant le makam. Il faut pas se laisser emporter par la colère parce qu'il y a soit des colère et puis bolamu egangaka bolamu penda egangaka e beta ango so bolamu te de erotam susu mais bolamu ezo dominer mabe oya salanga bolamu ezo dominer mabe oyo ye asala yo ngape pa na bolamu ezo dominer mabe onga na sala tobi ke no te to longola makamne so mabe to kiniskona na bolamu voilà et bon point ni hôtel bolamu fali pour pater pour nous on a kana fali batindi yo na tuni sauter question te na tuni ka question so répondre ngo sanga bien te non répondre te o répondre te point assez que batu baolo baki aussi na réconciliation za raison ba na raison balo bande balingi ngana zakage ana wona nzambe voilà c'est yo zano kana nzambe na kana nzambe nzambe ka singa ka pembeni na nzambe nanga singa te eloko te na nzambe wana nzambe sikolelo maniki opesi manduki wapa epana na pas ba musicien totandi ba samusalazi totala toyi misiki ya Congo ekeli boso ekeli pa liboso zonga ndeza kekeli boso de ba combattant ba combattre biso est-ce que musique wana ke de boso ba combattre ka ba musicien te ba combattre na yo pe chatrak osala musala oyo avant voyager faut qu'il y ait un musicien très bien ba combattre na yo ba combattre na yo to ba combattant no koloba na bango nini lobela bango na manike parce que et comme trop ça n'est trop na chema bolongo na ngana se nzambe asa justice pour un musicien moi nanga zo rêver pas habiter Olympia nzamba sa justice voilà o tema bolongo na se nzamba sa justice na e pour principe azo rêver un jour à ça habiter Olympia OK, très bien. Toujours avancer la mission lentement et sûrement vers la fin de notre tranche d'animation. Et alors, on a passage dans l'Afrique et la télévision, Lelo. Bah, tu vas retenir, tout le monde, on se très fatigué. Hein? Tu es très fatigué dans la réalité. Dans la réalité, dans la mutazo bela.
et puis nalie mingi natondi mingi, voilà quoi. Donc il faut que vous messieurs na pena ça ba émission au pesado au pesado goreti le voiso ko ganga ganga pe nzoto pe moi ba on comprend très bien. Au ça peut AVC musinga mote meya au katana bien te ba retenir que bolingo eleki nyonso bolingo pena eleki nyonso bolingo eleki nyonso botika biloba loba lui c'est mon pote, c'est mon collègue, mon tout. Merci, merci. Merci beaucoup, Maniké. Voilà, c'était un grand plaisir pour moi. Manik de John Delo, c'était juste un entretien. Yakoloba, Topi Yakopé, ça par rapport à la question au Tindaki, un peu de partout dans le monde entier. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à Richard Tessa derrière la caméra. Un grand merci à Karim Manissa, British, Exikesa, Vicky Kessa, Nassi Sea, Nakati, États-Unis, Norfelina, NN World Style. Dani Chand le chinois congolais et puis Bino Bato Toubozake Belé à Rolanda Bisso à travers Africa Lengi Télévision. C'était un grand plaisir. Alors un grand plaisir. Yakol Yebaete Bozake Belé Yakolanda Bisso. Gloria Malia Motema, Docteur Perrat Fafan Koko, Ange Nathanaël, puis Alex Akanga, grand frère Moto. Bon retour à mon grand frère propre Cédric Mwembo. Donc on appelle sur bon retour en tout cas. Nzamba Bate la place aux Alines à Kati Yalonda Kuna à Koku champion et puis maman Bita qui sait il y a sur Caps Kapanga la l'homme à la Rolls la pêche en beauté belé pourquoi pas aussi dire bonjour à maman Méline Dimba et à tous pépélé en bétolo. Bientôt l'anniversaire de mon grand frère Cédric Bandassi. Donc bientôt là les 3 heures toko dame gâteau toko ça fête toko ça enjoy. Donc tous ceux qui sont qui début sont sur Sala Food, notre entreprise événementielle nous avons situé à Katia Paris. Sala Food, notre entreprise événementielle située à Katia Paris. Na Katia Paris tous en Sala Food. Sala Food, des abonnés entreprise événementielle, les abonnés situés à Paris. Tout ça, la rappel, livraison à domicile. Livraison à domicile. Donc, ceux qui osent la pousse au lieu bilo, il y a bio. Bah, repas où ils allaient préparer avec épices à bio, il y a qualité qui toque aux autres en Afrique, il y a bien. Donc, vous voyez, la Sala Food, vous allez commande sur Instagram, donc, Sala Food, vous avez décidé. Topé, Toluki Bango, Nakati, Toluki Bango à travers Jumel, Sala Food, www.salafood.com. En tout cas, vous avez décidé dans service on est sur Akatuana, dans fête, dans réunion, dans organisation, surtout au Borzanango. Donc, on peut contacter Salafood, et allez bongo bébé ou abotami si kanakati à Paris, tout ça, musala kitoko et alors kitoko. Donc, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et merci à Richard Tessa derrière la caméra, et aussi à Béryl Vingame à la réalisation, et puis toute l'équipe technique Mobimba Afrique et Lengi. Donc ça n'est fini. Quant à moi, nous nous donnons le rendez-vous très prochainement. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.